Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote. Mingi na bine nyonso ya bolinga ka maman. Ya nini tu? Ba vipi. Ma vipi mko wazima boni bandeko. La famille boni bolamuki bien. Nje kanga na lobaki ekolela kolamukeza habitude te tango nzamba pesi bino mpe mabomo ekoba na okumisa nzambe kopesa nzambe merci. Tongo ya lelo to etaneli biso ça va na ngolu ya nzambe. Nzamba la musi biso na makasi. Pesi biso mpe mabomo po batiki biso toleki bango pe na eloko moko te. Wapina mama ele ani tu. Boyebi ke sana ba émission nga na salaka ke nga mona yeko vana na sala émission ya ngai moko ya propre émission na nga na o musoza ki bato ba pesi ke mama ele ani sala boy zongi saboy. Mikolo nyonso tout sur la toile tozomona ezana kosona moko ozoleka likamu na famille kosona moko familial. Kosona familial wana ezali ya famille o babengi famille Tumba bana Mikonga. Famille Tumba bana Mikonga na yebi ke bino bandeko bozotala ngai bo mesana déjà botala ka YouTube okendaka na TikTok. Muto aloba kotaka TikTok ta azate YouTube TikTok ba mama ni soza na YouTube bazaka pe na TikTok si ba mesana déjà réseaux sociaux mukili lelo koma ndenge wana koyenga de gauche à droite makambo depuis bandaki na betaki yango kara nazo kipe na yango te so ba mona na photo bozo mona mwana biso mwasi na kombo ya Maria Tumba mikole buta ko leka awa azokama ba problème na bosolo na politique sango mokonzi bo ndenge mataki kitaki aza mwana oyo azali influenceuse azala kuna na kati ya réseaux sociaux o to bengi TikTok esika salaka ba makamu na ye histoire bana oyo Maria Tumba na ya na mwasi mama sociale famille Tumba histoire na bango ndenge babima bango moko Maria Tumba mwana Mikonga mama sociale mwana Mikonga babima ki bazaki famille moko vrai démuni famille moko ki na ba difficulté makasi mwana oyo Maria Tumba abundi na ndeko na mwasi babundi lelo o bakoma komona 1 franc na tango kala tamu so balala kanzala mais lelo oyo bazolala soso nzala te bakomi na eloko akolia ba vi o ba monela ka pasi lelo eza soso ndenge wana te kasi foko yeba ke mwana bota makala papa mwana bota makape na mama batebele batinenga ba video bazotenga ba video mama Eliane o famille baluba boya koloba famille baluba yaka koloba famille baluba tala bano ya baluba na mama bango muluba nde bazoswana tala nde bazoswana baluba pe bazaka boye nga nazaka congolaise bandeko na ngai nazaka congolaise boye bate naza congolaise oui je suis muluba et j'assume d'être muluba. Mais likambu ya koswana oyo bana bakoswana kana mama na bango ebimi mabe po baza baluba po na Kongo toyebi ke baluba ba edikaka bana malamu bana baluba baka na éducation moko penza ya malamu mais eza eloko moko ba mikolo babake babotaka mwana kasi babotaka motema ya mwana ate mengana koloba ke babotaka mwana na motema kasi babotaka nde bizaleli ya mwana te koswana oyo ya libota oyo ndenge bandeli na explication ya mama alobi ke po bana na mama na bango mpaka na TikTok bango moko bakotisa mama na bango na kati ya TikTok bango moko mama na bango pasaka mo ba video na ye na TikTok po bango moko bamema mama na bango na TikTok eloko ebandi koswana na bango ebandaki ke mwana ne ya mwasi ya liboso komona ye Shela oyo ya mwasi oyo Shela mais amipesa kombo mama sociale alekaki abwaki mwa jeton bana bako bwakelaka mama jeton ke soko moni mama mususu bana na ye baza na bozwi mais bazokipe ye te seke mama wana aza na misala mabe soko moni mama wana azotonga liputa bana bazokipe te seka aza na misala mabe o wana alobi ezali mwana ne ya mwasi oyo po onde bomoni eza Maria aza na mobali eza Maria na se eza mama pembeni o basali maquillage nde wana mama social Shela abokeli mama na ye jeton bongo na TikTok tango abokeli mama na ye jeton na TikTok lokola mama paza muta TikTok ba jeton ebandi mwana abwaki mama abwaki mwana abwaki mama abwaki ekomi kamba ba voice baza kosona na ba voice mama na bana bakosona na ba voice
Mama lobi eloko ebomi mboka ezali oyo bino moko boyoka yango eloko oyo ebomi mboka eza pamba te eza yongo na chance nayebi te so boyoka pa maria bandana loba na yeke yo olie mobali azwa yo soki nayokakisa mobali pa mobali sesi comprend yo mobali ekovande pa no papa napesa conseil te natala kaka mpo baza baliesaka ngai yango nandimi kova na nzala ko papa nandimi kova na nzala na bloka bango nalonga balimero nandimi naza na nzala ko papa leo omoni yango oyo mobali amemi na rezo akase babeta bango maboko nzambe alolonga na bondelaka ayoki bato ya mayele nde barépondre ye tosala ozwi odasa ofinganga mpo aza na motuka embongo na nyonso wana so bazwi yango eza grâce nanga papa nde omoni nga mpe na charité nazala lokomo te so naza nango tokolia ensemble bato naza na bango na ndako baza badi fami na ngai nazobokola bango kolokola kaka liboso ya ngai mpo nyonso eza koloba te nazokomikomisa te me tokufi te mokolo mosusu moko amema na réseau akotimani mpo na ntina nanga eza bongo papa eza teke ero bazwi bato bazali papa bakotimanie nga natieli nzambe nyongo ebele ti lelo bino bozwa motema malamu ya kokasekisa mo kotindela nga eza pamba te eza nyongo na chance nayebi te so boyoka pa maria bandana loba na yeke yo olie mobali azwa yo soki nayokakisa mobali likambo mingi eza na kati na bango mama na bana mwana ya mwasi ndeko ya mwasi liboso na nkombo ya Sheila mama social awutaki kobala officiellement abali mobali na ye babalani na bango oyo pe mosusu Maria tuma na mobali na ye Kevin soki Kevin wana ye pe lisusu babalana na bango so pe babalana baba fiancé na je sais pas trop mais nabi ki oyo mama social ya balaki il paraît que maman aza koloba na bana na ye ke bana na ngai olie mibali babala bino bokende kovanda na ndako ya mibali bino nde boza kobokola mibali bozo vandisa mibali na bandako na bino pona nini na biso baluba ezalaka boye te mobali abalaka mwasi azwi mwasi akei na ye epai na yake nde kobokola ye mais vous c'est tout le contraire bozwi mibali boza kobokola mibali na kati ya ndako na bino alors bana lokola bakoma na ba moyen bakoma kosima mbongo bana basepelaka na conseil ya mama te soki mama kopesa bango conseil bango balingi ndengo te bango balingi basala oyo motema na bango elingi kasi mama aza na droit kopesa bango conseil te pona nini po bakoma na mikolo bakoma na bozu bakoma komona na mbongo conseil ya mama eza lisusu na tina moko te mais avant peut-être na continuer su koloba tolanda lisusu muto avanda na bango lupango moko avant na continuer koloba longola kombo ya mama nyonso ba video ezaka bato baotindela ngai shela ona bengelo parce que oyebi signification ya mama social te na nyonso ezolekeka mwisi ngai te parce que bino bokola lokola na jungle bokola lokola na lupango ya bamongo mama beti yo beti ye afingi yo fingi ye boza na impolitesse ya makila epa na bino eza normal kobanda na yaya tina mwana suka na video oyo sali olobi boy na sengi ba mama na ngai internet pardon na sengi mama na ngai te ndenge nini yo koki kolinga ba mama oyo mona te ozo respecter ba mama oyo mona te ozo senga pardon na ba mama oyo mona te mais mama oyo bimisa na mokili olobi osengi ye pardon te wow na bato o bazoloba o toza choqué boza choqué na nini bino bolingaka vérité te tant bayebisaka bino tout ce qui brille n'est pas de l'or boboyaka ti bondima bango ka ndenge baza bongo epuis balive bozosala oyebike bwana énergie bato bakola na kati ya jungle bakola lokola na lupango ya bamongo bokanisi balive nyonso to bino bosala wana échange bango na eloko te o nga na osenga bino bosala mama na bino nyonso o bino bolingi me boya nango na internet te bolinga ye te bokabele te boboma ye te me boya nango kaka nde na internet te esuka kuna po biso nyonso na bafamille toza na baproblème Sheila longola kombo ya mama social zongisa kombo ya Sheila ona bengelo parce que oyebi signification ya mama social te pona ko commenter muke na likambo oyo ke mwana ya mwasi lokola asalaki ba audio ebimi na internet aye kosenga ba mama ya mokili nyonso pardon na munoko na ya lobi ke nasengi ba mama nyonso tu ya monde entier pardon mais nasengi na mama na ngai te asengi ba mama monde entier oyo ayebi te amonaka te
asengi bango pardon mais na mama na ye asengi mama na ye pardon te malgré afingi mama na ye nyonso asali masengi mama na ye pardon te bandeko mosusu bazobeta maboko bino boyebi te bamama mosusu bazalaka toxique bamama mosusu bazalaka mabe bamama mosusu bazalaka boye bamama oyo boza kokotela mwana oshela po ekomeli bino te mama nini oyo amema mwana banda mokolo liboso papa matelaki na nzoto semence ekoti kosanza ebandi kolia azolia te komela azomela te azomela biloko aguna ye te aolia biloko aguna ye te kobela epai zemi mpo se stabilize apatia 3 mois ndo monaka moto ase stabilize soki eza ebandeli mwana kosanza kobela kosanza mosusu abelaka ti mokolo okende kobota sikoyo mwana ya nde mwana afungula libumu mpe aza mwana no ya liboso bozwani baproblème alobaki nasengi bamama nyonso pardon me nasengi mama nanga pardon te bamama mosusu bazotelema bazomona yango mpe normal bamama mosusu mpe batoxique mama nini akolinga mwana amanke respect mama ozotalanga nani akolinga mwana oyo amema 9 mwana libumu atelemela ye manke respect mama nini wana mama nyonso soki mwana amanke respect akoma akokanisa mwana okanga na salela boy mwana okanga na salela boy mwana okanga na salela boy non boza kotia bana wana ya basi na erreur boza kotia bango na erreur ya kotelemela mama bamama mosusu baza toxique mwana mobali asala ngo kasi na mwana mwasi te mpo mwana mwasi nyonso akumbaka zemi abotaka mwana akumbi aboti mwana nde koyeba pasi ya kozala mama ndenge nini ezalaka mama ata azaki zengi balobi mama na bango aza moto akwiti so moto akomi mama mama wapi oyo akwiti oyo mama ya kwiti mamemio 9 mwana libumu aboti 1 2 aboti 10 bana 10 mena kwiti na ye mama ya kwiti maboko libino moko alobike mama na mona pasi komema basani ya fufa masango kokende koteka azongaka 19 po alesa bana mama ya ndenge wana yo kotelema lelo ya kofinga ye bamama mosusu mpe bamama mosusu baka toxique bamama soki nzambe asala ngolo oza na mwana oyo ayokelaka 100% kumisa nzambe loba nzambe merci po eza na bana nyonso tu te bayokelaka baboti na bango oyo ntango bazaka na eloko te babanda komanke mama respecte mais ntango bakomi komata avion balongwe na mikonga bakomi kovanda na balimete bakomi na bavoiture nde ntango sikoyo bazwi makasi komanke mama respect à l'époque ntango bazaka mike ntango bazaka na pasi bamankaka mama respecte tomone yango na kati ya bible ntango Noé alangwa kama sanga tikali bolumbu bana oyo bamonaki bolumbu ya papa bazaki pini me mwana oyo azoki manto aki kocouvrir bolumbu ya papa na ye ye wana nde mwana azoki bénédiction botika kotinda bana baninga na baerreur soki mwana ye kopesa rapport mama na nga aza mabe lobana ezonge pa mama nokende obongisa na mama na yo po bana eloko bazokofela na mama eza likambo ya conseil bana mingi balingaka conseil te bana mingi balingaka conseil te surtout ya basi ya mibali sava ya basi tolanda toyoka ndeko mama ndenga alobi po ya sololi na mama Viki oyo aza mama ya bamari ya ntumba na brife bino nde to bana komona shela na mama na ye Maviki bazaki na ambiance kitoko bazaki lokwa yana leki sko 50 000 pesa mobali akende Chine asomba biloko puta yo moko ozana makasa okende Chine ba conseil ya Viki azopesa mwana mobali okuta ye na vie na azata ne lokote shela zana eloko to azana lokote mama lo bate na pesa bino place muso alobi na ngalobi ye na mane basali 5 ans basolate likoloka ba conseil soka bingma ya mbate abinga za mama lokoso te de nanda kwa mare na yebite na nakomate nanda ku ya shela nakenda ati na selo biso baluba soki nakenda na ina kuta na shela soka aka na terrasse je peux terrasse pe bara lobaki et preuve net mona ka mama na mama na bino na banda ku na bino te shela yo za nani oluba na mama na ote bordé ndingwa c'était pas pour qui au débordé ningwana parce que tu as l'argent donc mes balo bazo boko la bazo boko la boko manquer bango ba respecter mais maman na bien de besoin manquer bango ba respect ça c'est quel courage quel vous êtes audacieux bozonga bato
bolanda miso bato te bokozonga bato mabama bakoencourage bino na bêtise eza bamama baza ntango so complexé ou bazolinga visibilité na bino ou bien balingi bino te mama azaka mama bokofukama ata baerreur na ye bozobenge bebada me bino mo mpe bomela masanga boherite kaka masango yamelaka boherite mpe makasi bozoluka bambongo wana eza mpe kaka na kati ya na ye ye moko mama mpe aluka mbongo makasi ça sert à rien à ça à côté de ma live na vie qui au côté de ma live te pour ça sert à rien à conflit familial mais base ya makambo eza mobile shela alaka na briefé bino ndeto bana ko mona shela na mama na ye maviki bazaki na ambiance kitoko bazaki lokwa yana leki sko 50,000 pesa mobile akende sko ba mama o bino bozotalanga to bozoyoka ngai mama nini oya kolinga mwana ya pesa 50,000 to pesa 50,000 ya soto ya lokuta mais ya linde montant to yoki 50,000 mama nini oya kolinga mwana na ye azana mai na makila pe aza en bonne santé akamata mbongo ebele boye apesa mobali pona mobali kende kosalela ngo commerce mama nini oya kolinga ngo pona mobali kende kosala commerce aussi longtemps que ye moko azwaka bavion voyage akaba Lubumbashi akende oteka biloko na ye tala ba risque akende ba Lubumbashi koteka bilomba $15 $30 aza mwana mwasi abundaka makasi mama lobiki makasi na kobundeza ye po ye moko mama abunda makasi pona kobokola bango boyebike baluba ndenge bazalaka wana bapapa baluba bazalaka soko boti mwana liboso mwana mwasi pona bango eza perte ya famille obakisa mibale ya mwasi perte ya misatu mabala ya baluba ekufaka likolo ya kobota bana basi et puis papa tumba uta mboka na mwasi na ye baluba so bani kobota bana basi bakolinga to abiboni kobotela biso magorodo boye baluba bazaka bongo mama wana zaki valoriser na famille mbali na ete po boteki bana basi ayeko bota ya 4e so ya 5e ndeye ko bota mwana na mobali mutasala ke libale sa nini evanda post note papa na papa komeko kende libanda pona nini azobota bana basi baluba baba tumo za très compliqué bandeko très compliqué baluba oyo bomonaka biso baluba tozaka compliqué makasi sikoyo mama lobiki yoki kamata mbongo kende kopesa mobali za biso bino na ba mama bozotalanga mama azotalanga mama nini akolinga mwana na ye azo kaka ta 5,000 apesa mobali kekendo ke sala commerce boyebi ba bêtise mibali ndenge bazalaka et puis mama lobi akendaka na banda kuna bango te ba mama baluba bakendaka na bana banda kwa bana te lelo komi po eza ya poto okomona mama kevanda pa mwana na mwasi ya baluba bazalaka na bango te malamo kevanda pa mwana mobali mais pa mwana mwasi mama kendaka te makambo koma ko changer mais zana ba mama muso ba batela ba dignité na bango bazana poto a préférer vanda na foyer ka ça vanda pa mwana na mwasi te amona ndenge mobali mwana na mwasi azuma na chambre na tongo ba vrai baluba ba mama balua a préférer vanda na foyer aka na bana basi ba mama baluba bazalaka ke aye pa na yo mwana ya mwasi ki posa ko se soulager akibi ke senga pa ba voisin parce que bakola na ba valeur makasi mais balobi te ke mama na éduquer bana na été soko éduquer bana bafoué na bango autorité ya mama bafoué na bango éducation ya mama na bango mama salani akoza bango na mitema mama zo telemela bana botika ko bokola mibali parce que yebi ndenge nini bana baboko mina pasi ndenge nini bana bamoni pasi ko luka mbongo ko bokola mobali zaka ebongi ateke mobali yango aza ata na 30 bo yoso za na 40 likamute to 5 to sala ba faire mais mobali ya na 0,000 yosko ye na 50 okama to so pesa yakende lobi ta mobali bando kende ba voyage ayoki elenga ba voyage ayoki elenga kosima mukaka mbongo nona ngwa kendo balela mwasi mususu ti boyebi tende babakala mo est avec les ala makambo ebele kaka mbongo na kendo balela mwasi mususu okolelo kolela yo na nani baloba le okolela na yo kolela yo na nani l'homme prudent va le mal de loin mama azo mona za mama ye mutamini bango ba 9 mois che bango na sa moyo oyo ayebi ke bana nga bakomi kosima mwa mbongo na ko permettre te mobali moko uta kuna aya kolia mbongo ya mwana nga o musuma ya tuma mama lobi ça fait 5 ans baloba na kate boko imaginer mama o achona mukili 5 ans baloba na kate undi aza kokufa boko imaginer 5 ans mwana na mama baloba na kate mutachona mukili boko imaginer ngo ale batabongo mama boko betela bango maboko sa moyo maman azalaka moko maman atazaki zengi itanga soyi donc ye muta memayo 9 mois et puis à sentir douleur wana ya kobota aza maman kwa pesa ovi en tout cas tout mona makambo ezoleka
a fallu ba Maria Kumba grande sœur na ye maman sociale makambo sali ma belle ma chérie ça ne se fait pas et ça la makate okoki ko sala yango te maman et ce qui est bien nzamba sala au moisi maman no bodité ma chérie tikela nzambe ton nzamba opesa obana okomona na pasi ya zeni ndeni salaka et après okomona pasi ya accouchement et en plus de cela pasi ya kobokola tongo midi pokwa maladie kolia kolala ne pas comprendre que maman nanga azo mériter ba respect okomona matina niveau finga maman na yo sexe na ye j'ai jamais vu ça. Et bah tu vas sur Koloba que non nous c'est là que c'est là qui veut signer pardon bah d'accord on s'allie ben nous signer maman non pardon et oye li susu Koloba que non na sengi maman nanga pardon te na sengi ba maman nyonso yo bazana mokili pardon mais sauf maman nanga ma belle soko sengi maman non pardon te vie na yo ezala boy parce que ba parents bazaka nzambe asi na papa na maman bazaba nzambe asi ce qui maman lobi ma bepo na yo maman sociale et kokomela yo kolanda lo yengete et mtu mami kemi ko koma komona le commission hôtel kolanda lo yengete maman aza maman pe azalaka moko akami baleki en tout cas faut le cause na makula maman non faut c'est na maman nous pardon soko sengie pardon te toza ma chérie en tout cas c'est juste un conseil gratuit parce que j'ai été choquée à l'insulte oyo au memiango au PC envers maman na yo so maman na même makambo na réseaux sociaux elle était choquée. Ah puis comment se fait-il moi on a la bosse comme la niveau finira ben insulte à vous. Là mais dans les réseaux sociaux, bah dans les réseaux sociaux va comprendre un peu ce qui se passe. Moi je la comprends. C'est ta mère. Tu n'as pas le droit de l'insulter par propos moko déplacé ben insulte moko grave. Ah non ma chérie, faut que tu demandes pardon à ta maman. Vraiment conseil gratuit. Hazanzambe olingo lingate nzambe assez. Maman conseil pardon hein. Batina yango mutu te conscience ya mutu fait ça la a regretter na ba acte posé nda senga pardon batina yango te mutu mama na ngai bola na mwana ndenge nini aza kopesa mama oya bota e défi mutu ozalaka na yo na mkongo wa papa elongoli na mkongo atio na nzoto mama abombi pendant 9 mois mais poko mo simba mbongo opesi mama défi ba mama bota langa mama ya ko sepela mwana na ya pesa e défi ba mama oyo bozo bake ba mama mususu bazaka tok mwasi ko okondane mwana ya okondane moninga no mwasi te soki mwana azo sala e makambo mabe non ba mama mususu na mona ba oleka ba mama mususu ba toxique mama lobo botaka bana mibali to po bota te mais soko za na bana okolo ba bongo te to yoka mwana ndoki ya makasi nala mukande te wana mwana zo bana mama ndoki yokansi oloka ngai papa kuta boti ngaloka ngate yo oloka nga obandela pourquoi on soit demo yo so kana bina ngate zela okupola akokomi so na suka wana eloko osala ngati chaque na mutu wana eloko osala ngati eloko mo pete mabe ekomela nga oze eloko te yo moninga na obanga yo obango te mwana Maria na Rebecca to basukisa kona nzela te nga na mshela bena bana osaki nduma na ngaja 12 ans pona liesaka yo lokoso mama o oyo bisanga nga bajana ko sesa ngati nengo okena na okende no mabe baboso kuna na oselo potika no ba archive vie na yo bonga na to komona na ate yo te na kuti ba tuti yo na muntu kana leki na hotele mate po tikala komona ngai pete bimana vie na nga na oki son so yani ya koko no sela nga maison to yo ko pesa nga mbongo na sa maison no mutune maloba oyo plaisir mitunyo lobi est-ce que moi noyo mama ngo penza za mama bota ye to mama lokota ye ko lokota apesi mama na ye défi alobi yo nalamuka te nalamuka te osala ngeloko te mpo nazobanga yo te problème eza te kosala okolinga te basala neti ngana na gripe etungisanga makasi mutu esali nga pasi makasi nayebi shela na age ya 4 ans nga Bert nayebi shela na age ya 4 ans mama pasteur je te dis yakoyoka shela ndenge aza wana shela na tante ya finga maviki nabengi maviki pourquoi
mpo nous sommes luba biso to baluba mama mama nyonso baluba mama na nga Maman ta za ba et ba puis ta nga maman. nayebi mama viki très bien mama soki eza na bamare basouffrira mama paster na vi mpo bana na bango bakola mama viki aza dinombre yaya mama viki aza na kati ya kosouffrir yaya mama wana azomema de basa ya fufa songo basa fufa songo na fufa masangu yaya aketekisa na robe moko na nzoto ti azonga na pokwa mpona bashela balia yaya mama ozomona na lamba na bakoni shala komonaka bonere te na vi na ye nayebisi yo mama wana kovanda na robe na bapoussière ya fufu ti pokwa mama wana sokola 19h omoni asali video moko alobi nazoya monene na comprendre ndenge nakoma monene te eza nde pedicare na nzambe asaleli nga ngolu na bana na nga basi baboya mama bashela o mapaster za na betelo lisolo peut-être bato mosusu babeta masolo bayebi te baboya mama viki na bana misato rebeka yeshela yango na maria epai na biso bapapa miso ya baluba so boti mwa liboso ya mwasi ya mibale ya mwasi ya misato ifo mikakatano ekota na vi ya libala no era azwisemi ya ndeko na ye oyo alobi ayidi ye oyo donc mwana bango mobali oyo bango ifo bapesake merci nde asala mpo papa ntumba azala na maviki soki 4e mwana bango babota mwana mobali te mele libala maviki ekufa kala yaya me ndenge mwana mwasi oyo atelemi na baaudio ebimi afingi mama viki akomolisa mama na ye ke baleki yaya nayebisi yo mama ozomona oyo soki eza mpenza ndeko na nga nazoyebisa yo naza ya kofukama soki bamama basouffrir na Kinshasa mpo na bana bazwi humiliation bafingi bango mpo na bana ye mare ya wana bakanga ekindoki te shela ayebi te soki ayokanga mpo na vi ya papa bango era bando osomba diama ekota mikakatano papa bango mbongo ekendaka pumbala moko esila anzambe na bomo nzambe tobotaka bana me tobotaka mitema te yaya ata lelo moto mosusu akoloba nabotana ngata ba mibali bakoma ata bakulumba soki bakenda ata na prison malamu kutu ke kobota mwana neti shela oyo bapaster omoni na mokili oyo biso toza lelo kosala oyo okolinga te basala neti nga na gripe etungisanga makasi moto esali nga pasi makasi nayebi shela na age ya 4 ans nga Bert nayebi shela na age ya 4 ans mama paster je te dis yakoyoka shela ndenge aza wana shela na tante ya finga maviki nabengi maviki pourquoi mpo nous sommes luba biso to baluba mama nyonso baluba mama na nga balubaka te mama nyonso te biso ke mama nyonso aza mama na yo boyoki ndeko wana ndenge alobi ayebi bango oyo bazobenga mama social na mama na ye ayebi bango malamu abi ndenge mama oyo asouffra lelo bana ata bokomi na bozwi mpona baboti babokolaki bino soki baboti babokola bino te kobokola mwana epui botala vi ya bato ya mikonga antuka bolimbisanga me botala mikonga botala vi wana ya mikonga ndenge ezali nalobi te ke mama azaka na raison à 100% vis-à-vis ya bana na ye non mama pe aza na bafaute na ye mama pe aza na makambo oyo asali ya mabe epui koswana na bana na bavoice kozala mama eza pe mabe mwana aswana na mama na ye mama aswana na bana na ye na bavoice eza bien te mais par-dessus tout mabe oyo mama asali famille ezali bamama kulutu bazali bamama leki bazali ntango mama asali likambo abandi ava yo mona ya koreplike kende komona famille ya mama wana ezaka conseil apprendre oyo alese mona famille ya mama kulutu tala mama na ngai tozowela boye mama kulutu abenga mama
eloko ni ozowela na mwana na yo me ya koyaka mbala moko ta na internet mama alobinga pe na lobi sikoyo ye shela wana aza ndako libala deja babali mama social soki mama abimise na muchopo na yo sopa makila fingie bwe bongo mama bokilo ya mama bokilo oza plus grave que oyo shela ko sa mama bokilo oza plus grave. On ne la touche pas, c'est l'interdit. Regarde 3 personnes et dis c'est l'interdit. Si tu as des problèmes avec ta mère, Jésus te parle alors pour que tu répares. Parce qu'il faut donner un amen, même si avec ta maman, tu n'as pas parlé il y a 4 ans. En sortant d'ici, tu répares avec maman. Elle peut mourir à tout moment. Tu ne sauras pas comment réparer. Une mère est sacrée parce que la mère est un temple. C'est là. Tu as été là pendant 9 mois. Pour certains, 10 mois. On ne touche pas. Mon maman a dit, tu ouvres ta bouche. Mon frère, je veux te parler cru. Tu ouvres ta bouche pour parler de maman. Non, maman, elle pense quoi? Tu parles de qui? Vous n'êtes pas entre amis, là. Va causer entre vous, les amis. La mère est sacrée. On ne touche pas à une mère. Peu importe ce qu'elle peut faire, une mère, on ne la touche pas. C'est l'interdit. Regarde 3 personnes et dis c'est l'interdit. Si tu as des problèmes avec ta mère, Jésus te parle alors pour que tu répares. Parce qu'il faut donner un amen, même si avec ta maman, tu n'as pas parlé il y a 4 ans. En sortant d'ici, tu répares avec maman. Elle peut mourir à tout moment. Tu ne sauras pas comment réparer. Une mère est sacrée parce que la mère est un temple. C'est là. Tu as été là pendant 9 mois. Pour certains, 10 mois. On ne touche pas. Oh, maman a dit, tu ouvres ta bouche. Voilà, wana pona lelo na ndetro bana minito na sukina nwana. Pona ba o baza ko betela bana maboko ke ba mama musuba mabe bo betaka maboko kasi. E komela ndebino te. Tokita to mata to sala nini. Mwana moko aza na droit ya komanki parent na respecté. Mama zaka ndoki te papa pa ndoki te. Kindoki kotaka tango moboti aza ko lela. Mama wana tango aza ko lela. Nga na teka fufu po bano yo balia. Na teka liputa po bano balia. Na mema mwana na hôpital na njili po abela ya kintutu. Pasi wana ya motema. Ya onde saka nini? Ya onde enyoko laka ya onde koma kabondoki. Pona lelo to suki nanu wana ba video bo tindelinga eza ebele to sali nanu oyo to kwa na deuxième tour après. Parce que nga la vendre à 1 heure du temps à internet non j'ai beaucoup de choses à faire na ko vendre à 1 heure du temps pour internet 30 minutes on a passé bino et coquille on se dit à tout à l'heure.